kofinga ezali, kobunda ezali, kotiola ezali, nyonso wana tozosalela totika yango po ete programme bapango batikelaki biso tolongo etumba wana. Bongo bio bongo te. Tolanda oyo ezalaki na ntango wana bapapa bazalaki mpona likambo oyo tosegelaki bolimbisi ya lisumu Adam et Eve. Nga na silisi na komba tata mwana pe tata mwana mosanto. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Papa merci ndenge opesi biso nzela ya koyoka pe kolanda malekaka na 5 mois. Ya solo papa soki okosengaka biso soki okotunaka biso na 5 mois wana bango moko bango nyonso misato papa kisolokele papa de alunga na pe papa diangenda kuntima papa mfumalongo papa diangenda yazwaka parole koloba ete mayemanso oyo nakoleka awa na kati na nkamba nya mikolo oyo tokofanda awa bango balobaki te eke tokosala 5 mois ebalobi kaka mayemanso oyo kobanda koleka awa na nkamba bosala enregistrement na makambo nyonso wana papa bobe na kamera nde papa tukemboso na ba enregistrement na ba photo na ye esika wana asengaka biso ete bino mpe bozalaka pene na ntina nini bino bofandi na babuti awa bobotami awa bino nde boyebi ndenge nini bankoko baboti baza kolakisa bino makambo nini nyonso oyo papa Simon Kimbangu asalaki yango asengaka particulièrement na ngai ke toluka ba jeune oyo baza nanu makasi oyo fo bazala na pene ya papa Bobe na papa Tukemboso mpo basala mosala wana. C'est vrai yango toyaki kozwa bapapa John bapapa Simeon na ntango wana nde bakotaka na presse na bana mosusu oyo bazalaki totyaki bango pene mpona koyeba mpe koyoka makambo nyonso wana. Mais makambo nyonso wana la plupart oyo ezalaki na bakassette papa Tukemboso nde mtazalaki na programme nyonso wana. Yango abandaki kosala eke tango azali ko enregistre kosala makambo nyonso lokola papa Fumalongo papa Diangenda alakisaki ngai wana bango yango papa Tukemboso abandaki kosala ke soki enregistre makambo nyonso oyo asaleli na pokwa aye kotikilanga bakassette ndenge papa Mfumalongo papa Diangenda asengelaka yango. Et puis abandaki kosala 3 copies, moko na papa Kisolokele, moko na papa Mfumambanza, pe moko epa ya papa Mfumalongo. Devoir papa Tukemboso nde azalaka nango yango wana. Même pe papa Bobe nde azalaka na devoir wana. Malheureusement na papa Bobe ozalaki réservé na papa Kulutu na papa Mfumambanza bani kopesa ngo te
abana ko bomba ngo kana ba archive na ye nyonso o ezalaki na papa Mfumu Alongo yango bokolandaka tango nyonso eke papa za kotuna biso papa Mbenze ezalaka ndenge nini po tozalaka ba témoin oculaire na makambo nyonso ndenge papa babandaki kolobela yango et soki biso tozalaki attentif parce que tozalaki déjà averti na bango ba papa ke tolandela makambo nyonso wana yango tolandaka devoir wana et ke tolandela yango papa tango nyonso akotunaka ngai ezalaka ndenge nini likambo oyo papa aye kolobela ya bosengi bolimisi tala kaka message na ye ya papa Mfumu Alongo papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ete tozokotika mobu oyo ya kala tozali kokota na mobu ya sika mutu azala likambo na mutu te mutu azala likambo na mutu te soko azala likambo na mutu bosenga na bolimisi yango likambo moko moke me kasi na biso ekomi pasi na ndenge nini tolingi kopardone te tolingi kolimisa te na libanda okoloba ete moninga ya na limisi kasi na sa motema likambo wana osaleli yango tosengi bolimisi te soki mutu azali kokanga kanda na se ya motema aza kobimisa te tobenga ye nani tobenga ye nani tobenga kindoki ata oza na kindoki te ta ozalaki nango te me awa likambo oyo obimisi olobi eke otiki kasi na motema oza nango kaka ti suka okosala acte oyo ezali ete okanelaki eza boye te ala ekomi kindoki donc likambo moko ya moke bimisa na sa motema solo nazalaki na kanda nalikango boye banda lelo natiki nzambe mpe ayebi me ogarde yango na sa motema wana ekomi kindoki ndoki wana yango toza koloba eke nakimiala de sika wana papa Mfumu Alongo papa yangenda kuntima ayaki koexplike biso likambo ya kimiala ezalelaki ndenge nini po papa Simon Kimbangu aza kotuna bato bomoni ba ibu batamboli na kati ya mboka wana na 1921 wana na butu bato moi bazwa pongi eza te est-ce que ibu soka leli na butu mboka nyonso ko moteba nde nini boye eza boye te ndenge mosusu balobela ngo kasi ibu ibu amsusu kuti na bamboka wana soki ibu aleli mbala liboso na mibale ba grand chasseur ya butu akozwaka 14 ye bala moko abeti ye masasi papa Simon Kimbangu na 1921 wana apekisi botika kosala mabe bokomi na kindoki ya makasi bokomi na kindoki ya makasi kasi botika eloko wana atei me bato nyonso bazoloba solo toyokaki ba ibu kasi ngai te mna bongonaki ibu ngai te yango
suka ezalaki ye kokoma eke ba ibu wana babongwani bato oyo bamonanaki bandoki na kimiala. Mais papa Simon Kimbangu abandaki kobodela bato nyonso wana botika pardon. Kino suka bandoki wana bake kufunda lisusu papa Simon Kimbangu na leta. Leta yo motokata kama makambo. Yo motopekisaka makambo sikoyo leta mususu amonani ezali nani Simon Kimbangu. Leta na tango wana mundele ayaki afandisaki mboka. Pile boye koloba ete Simon Kimbangu aza kokanga bino na makambo butu ya kindoki. Nyonso eza solo eza ndengwana. Yo Simon Kimbangu eloko nini oza kolakisa eke bandoki baza kosala mabe na butu na bato. Papa Simon Kimbangu alobi ete molimo kolo Yesu aza kolakisa ngai mboka po ezala na kinya mabe ezala te. Soki likambo na mutu bolobani na moi me na butu toza boye te. Suka ndela alobi ete bon Simon Kimbangu penza solo soki ozomona ke bandoki basali oyo baza kosala mabe na kati na mboka. Te papa Simon Kimbangu alobaki ete sikoyo etikali lisusu teke mabe oyo boza kosala na kati na mboka ezali lisusu biso na biso awa te bozali kobengisa bandeko na bino oyo baza mosika baya kobundisa Yelusalemi. Bango nyonso bato biso toyebi wana te, toyebi ndenge wana te. Bato baza musika papa Simon Kimbangu alobi ke na bamindele na bato yindo nyonso boza kosangana batiaki tembe. Ndele suka alobi ete Simon Kimbangu soki bandoki wana bamonani te boye te na misu okozwa fimbo. Papa Simon Kimbangu atoni mundele soki bandoki yango bamonani na miso yo leta okosala bango nini. Fimbo oyo olingi kozwa bango nde bakozwa yango. Maso toza koloba ezali batata nde baza kolakisa biso ndenge nini ezalaki bafilme wana nde papa Kisolokele yango. Papa Kisolokele ti aye kokabela nzoto soka moni kaka mutuke oza mutalingo mamisusu na 5 mois wana ngombe kinsuka bazokoma te papa Kisolokele. Papa Kisolokele soka moni kaka ndebika ve mpukanga baba womba ibule mingi toyebi ya balango bomba na ete yango toyokaka eke na tango wana na kimiala ndenge esalamaka ndenge wana tango bamonani kuna oyo esalaka ke sikoyo komi na bafamille soki mutu kaka aswi mutu ye mutu omonangaki kuna kokima bakumaka mboka ya nkamba ndenge wana oyo bapai bautaka mosika po bamindeli mpe bazalaka ndenge mpe balangi balobelaki na bachinois na bajaponais ekolo nyonso bazalaka wana bango lokola eza baza na mboka na bango ntango basali kaka ndenge wana bazongi mpe na bango oyo mokolo mboka okende wapi bamisusu balandaka baninga na bango bakomi bamindele kuna bisika bakende. Papa Mfumalonga alobelaka ngo bamisusu
bakendaka na Kasai nde bakendaki kokimela kuna ba musicien kutu bamonaka mutu moko wana oyo akendaka na Kasai akendaka kokoma na chef coutumier avec 5 femmes ba musicien ya Kinshasa bayebi likambo wana Papa Saïli bayebi oyebi Ewe baba dengi la lubaka pesa ke mtu ndume kuna mbunga katuka wakituka kwa ni Kasai wakituka kwa ni Kasai wele kuna lusumpu bakento bani tano ika bala ki basi mitano kuna na tourne Papa Mfumalongo Papa de ngenda afanda nija milakisi kitu wazo ya wana toza penza monoko moko toza bandeko suri binas boza bandeko lyo Papa Mfumalongo wana yesya bali basi ne mitano kuna aboti bana akomina bakoko sika batu balobike eloko nini kolakisa penza eke boza bandeko besoka komyewa bomona kaka ndenge na kopesa ye mbote kana kopesa ye na monoko na biso siko Papa Mfumalongo tanga komi na mboka wana mbala moko mboka baye bazotala Papa Mfumalongo fyo bazotala kaka ye apusani awa opesa papa mbote Papa Mfumalongo mbote kia mbote papa yoki tonalité ya awa eni kikongo zei mondo yinkongo yimono mpangi yako batu nyonso baza kotale solo penza basa bandeko basa penza bandeko siku Mfumalongo atunie mindingi ni kokoma awe ya lobieke papa na kobomba mate papa na kobomba mate vulukumba oye bimaka ya bandoki kuna na 1921 mono uni ya hubuka ngiza vwana kwa mpiku kweli ngiziko bako kubuyaika bakento batanu ye bana batekolo ko bakomsa epe chef kuchimba kwa makolo baba kinzonzo na ndenge ya kuna amoni siko yo sengo azolakisa na batu kitabo moni ndeko azosala pende wadongo soko vujila Mfumalongo nzoka nde batu mboka balobike bayoki mateya Papa Mfumalongo ndenge bandaki koteya tango aza kotambola kuna pongo mateya kitoko boye oyo Papa Mfumalongo azopesa biso kasi yango oyo ndeko na ye oyo yango asalelaka awo mabe yango asalelaka awo do bafandeli elikita soki Papa Mfumalongo abeti kaka mokongo akei ale ye pe ale bima bamusicien ya Kinshasa bayebi malamu lisolo wana Papa misiple bayebi malamu nini kindoki ndenge Papa afungoli nzela kolobete Adam na Eve bazwaka nde kindoki nde esika wana ntango Papa Mfumalongo akei kaka muta muntu wana tomoni mpenza aza solo ndeko na yo kasi tokamwe makambo ya kitoko ye aza koteya biso tolongola kindoki yo oza na kindoki tolongola balukunya makambo nyonso wana yo oza na yango toyebisi yo bima mbuta muntu kanisaki kusaka na le bima nakende wapi ozotia munoko bima okende wapi mboka na yo mimi ozobimisa ngai eske bongo basi na ngana bana oyaki na mwasi oyaki na bana awa azomona ondire liseki ndenge
afandaki na bango kuna akomi na bakoko kuna bongo nyonso oyo naloni awa so na posa wana te biso kaka mbuma mabe epuis atali eke bana na ye nyonso na bakoko kindoki bamisi ya Kinshasa bayebi très bien kaka mpona ngongo eza moke mais makambo nyonso eza na kati na cassette papa Mfuma Longo abimiselaka yango awa na nkamba na 5 mois donc koloba eke kindoki eza likambo ya mabe ye moko papa Mfuma Longo balengenda kontima alobi ete lelo oyo tokolobaka yango mingi eke na biso moko tokokoka te kasi papa Mfuma Longo longola biso likambo yango soki kindoki eza na kati na nzoto na nga olongola ngango toyebi te yango aye kozwa likambo ya papa Kumpenda abi tata Simon Kimbangu ndenge abongolaka ndika ya kopola akomisi yango ya sukali apesi na papa Kumpenda aliaka yango elakisi ete papa Simon Kimbangu apetolaki tata Kumpenda ayibaki te asengaki peteke papa Simon Kimbangu akosala ye ndenge wana papa Kumpenda wana na le 3 février 1981 alobaki ntango batunaki ye likambo yango ngai namonaki kaka eke apasoli ndika maya ndika ekwei na elamba kutu nani nga nalobi te lakini mwana pala moko ye papa Simon Kimbangu alongi mwana bolemisi abebisi elamba na yo tango wana elamba azobenga ngo tubu alongoli kaka mai wana ekomi ndika apesi papa Kumpenda lia papa Kumpenda ayebaki teke azalaki ya kobeba ti mwana ke azalaki ya kobeba mais papa Simon Kimbangu ye moko apetoli ye apesi ye mpe ndika ale yango mpe ayebisi papa Kumpenda esali boye na mikolo ekoya yo nde okotémoigne likambo oyo te ata ngai nakozala te okotémoigne likambo oyo mpona bana na ngai aki kocomprendre te mais ntango mosala ya tata Simon Kimbangu ebandi nde esika wana papa Mfuma Longo ayi koyebisa tata Kumpenda yo papa ayebisaka yo likambo papa Kumpenda likambo nini azongisili ye histoire mais na ntango wana papa Adiangenda alaki ne peut-être na 2 ans c'est salamaki avant 1921 wana nzambe te nzambe to papa Adiangenda azozongisa kaka likambo ya kindoki topetoma tolongola likambo kindoki na nini na bolemisi donc penza source oyo na 1989 elobamaki ete fo tosenga bolemisi ya Adam na Eve na kindoki oyo bango bazwaka baliaka mbuma baliaka mbuma papa Adiangenda ekoyebisa biso eke bazwaka nde kindoki bazwaka ndoki yango tata nzambe asenga kana Adam na Eve basenga bolimisi mais bakokaki kosenga bolimisi te simple kaba mke senga kaka bolimisi na moninga mais bakokaki te yango koreki ayembaka nzembo te oyo babandaki basengaka bolimisi yango biso tosenga bolimisi po ete kinya
nde kokakozala bokolimisa ngai nake mwa musika na introduction ndenge papa asengeli biso me tokobenga bapapa Maya na bana mosusu ya Ajax boya pene awa bolimbolela biso likambo ya papa Simon Kimbangu na bandoki ya Kimiala po makambo nyonso eyaki koyeba na mpona nini bapapa bango nyonso misatu ndenge bazalaki likambo ya fête na kati na Lingomba ba fête banda 1921 soki fête ezali fo ebanda na théâtre kolakisa ndenge nini ezalelaka likambo yango awa tobosanaki kobenga mama Kiangemba ya dirigeant aza na ndako bi aza na biso awa soki aza koyoka biso soki aza na wapi aya nanu awa mama Kiangemba soki tokobengaka yo mpona témoignage oyo ezalaka na 1989 oyo papa Fumalongo papa ya Ngenda asengaka likambo ya mama Kimpavita ndenge nini ezalelaka kuna na Mbanza Kongo makambo na ye ya papa Fumalongo papa ya Ngenda yango toyokaka eke papa Fumalongo na 1931 tango akomaka na Mbanza Kongo ndenge inoko na ye tata Lukuba alakisaki yete epai ya Nzingankulu tango Nzingankulu ayoki na mukolo ya suka eke bake kolaka ye Nzingankulu atuni papa Ngenda yo nani ngai mwana ya suka ya papa Simon Kimbangu Nzingankulu atombokaka na noko ya bapapa tata Lukuba pona ni depuis oyaki au président ngaite yete siko bolingo bobima bozonga sikoyo nde oza kolaka ngai obimi na ye donc Nzingankulu amonaki yete akomaki na manquement oyo ezali ke yokeli peut-être ayibi te mwana yango afandaki ndenge nini awa eske abandaki kolia ndenge nini wana azoko te mapasi na papa Simon Kimbangu boye te po papa akopesa rapport epai ya tata na ye ye Nzingankulu ye motu amemaki lisumu wana ya kosala eke mama Kimpavita bakoka kotumba ye donc yango likambo tokobengeli mama Kiangemba soki oza musika soki oza pene kokopusana ndenge nini bapapa bapeselaka bino likambo wana ya kolakisa théâtre on se souvient yo ozalaka mama Kimpavita mwasi ya papa Nzola Meso apresentaka scène eke ye azalaki mwasi ya Nzingankulu mpe Nzingankulu na ntango wana ezalaki papa Sambiako no papa Ndebo tata Ndebo moto azalaka korepresente Nzingankulu nde nazoloba boye bato ya kala na nkamba bazali koyeba yango Ajax topesi bino nzela mpe oyo mpe Ajax po ete bakoma na point oyo ezalaki après le 3 février papa Fumalongo amoni carte d'Afrique ebimi nde apesaka programme na papa Kumpenda alakisa na bato nyonso bisika oyo makambo ya tata Simon Kimbangu esalamaka mais faut avoir la journaliste oyo banda kopose baquestion nde etiamaka papa Bobe azala pembeni na ye
po ete batambolaka na ye kolakisa ye bisika nyonso wana. Mais ntango nyonso wana ebandaki komonanaki papa Bobe mutu apesamaki mokumba wana, papa Bobe mutu apesamaki mokumba wana. De komaki na bana ya Ajax ntango bapesamaki mokolo wana, surtout un vendredi bayebisi bango samedi lobi bozokende kotala bisika ya makamusi. Lokola ezalaki respecté na vendredi wana na pokwa ndenge ezalaka momesano bana Ajax bake koyemba liboso ya ndako ya papa Kulutu na Ngombe Kintsuka. Atango bazo koyemba papa Mfumu Mbanza aye ntango akomi wana abengi dirigent mtazalaka papa Pepe ayebisi ye lobi bokende kolongola matiti ayelanga ya kafe kuna na mpango kwa kafe comme matiti yipe andemi merci papa tokosalela yango. Papa Mfumu Mbanza akoti na kati ndako papa Kisolokele kuna koral tango etikali kitango papa Pepe alobi ete papa Mfumu Mbanza alobi boyi koral alobi mais biso oyebi te ke toza programme na mokolo alobi biso nde tokotala bisika ya makamusi. Bon toyebisa papa Mfumu Mbanza ntango akobima yebisa ye ete tokende mokolo mosusu po lobi nde biso toza programme. Papa Mfumu Mbanza na papa Kulutu baumeli na kati na ndako kuna sikoyo ntango basilisi kosolola bazobima sika papa Kulutu aye kotika papa Mfumu Mbanza na porte na veranda wana bala moko papa Pepe ake kofuka malisusu papa Mfumu Mbanza limisa ndenge opesi biso programme ya lobi mwa tokende ezali te pamba te nde lobi tokotala bisika makamusi. Papa Mfumu Mbanza albo likambo te bomo mpona mokolo mosusu. Papa Kulutu abaloli miso nini papa Pepe abandi koexplika beno kwenda na bilanga ya kafe diambo yayi d'avance ba place yi na bilembo mosu moke monisa beno ngai moko na kolakisa bino pamba te oyo akolakisaka bisika ezali mutu oyo azalaka témoin eza boye te atuli mpe nanda kolakisa bino papa Bobe ndoza na charge papa Bobe ndoza na place wana na Bobe na bino nana kolakisa moninga bino boza bana zunga biso nde tokolakisa yaye kasi nga lobi samedi bokende bilanga comme ça bakotia mokolo oyo bokotala bisika makamusi avant bokende ngai moko nakolakisa bino ndenge nini esalelaki mpe esalamaka mpe ndenge wana eke papa Kulutu ye moko azwaka bana Ajax tokoti na ngai moko mpe na kati na temple to ndako ya Nzambe ya Ngombe Kintsuka nde papa Kulutu ye moko mutu apesaka biso lusanzu nyonso esika nalobaka ete nazokokoma livre mobimba mpona histoire ya tata. Malheureusement eke etikalaka na manuscrit etikalaki koleka na imprimerie te mpe mokolo oyo mpe bakendaki le samedi lia bakende na mpangu kuna na cafe na retour nde train emonanaka na moi wana oyo ekotaka na kati na nkamba ekomi na premier poste train ebungi ekotisaka batu oyo bazali eke baye po ete babatela Yelusalemi babatela mpe bapapa na mokolo wana oyo bamusicien toyebi yango malamu oyo bamusicien na pokwa wana kutu papa Mfumu Alongo papa ndenge ndako ntima afandisaka biso bamusicien alobi ke
tata si atindi bato na ye oyo nde baoya koprotege biso nani atie tembe nani alakisaka mosapi biso nyonso ye nazoloba boye mingi tozalaka na mokolo wana oyo train ekotaki na kati ya nkamba awa yo makambo mosusu mpona nini likambo wana esalamaka mpona ntango wana nde bandeko mosusu ya Kinshasa balobi eke bapapa baza kobanga kobima Kinshasa mpona nini bakobeta bango surtout papa Mfumalongo likambo wana yebani malamu yango na bamouvement esalamaki bagroupe ya kosalaka biso tokoprotege papa biso tokoprotege papa bamosusu bazokende koyekola babox banini ndenge nini bakosala intervention na mokolo wana nde awa mpe na kati na nkamba nongo ye nazoloba bamisien bayebi très bien bamisien bango moko babandi kosala couvre-feu na kati ya nkamba kokende tina bayanda tina bansala couvre-feu bamisien toyebi malamu kasi bapapa balobi ke yango te bino te na etumba oyo biso tozali kobunda bino te yango tre wana ekotaka ndenge nalobeli yango histoire mingi toyebi awa biso nyonso toyebi awa oyo tozalaka na mokolo wana tozali te tozali te oyo bobomboma eza te baseki tozalaka awa na mokolo wana papa bandeko ntango papa alobika ndenge wana 18h soki 18h mutu na mutu ndako okutana baganke ya ndenge wana oyebi te ndenge nini basali kobanga ekotaka yango bandeko Ajax ndenge teme papa asengi biso ya solo eza molai mais likambo donc toza kokende kaka tolongola makambo na biso ya mabe na mitema na biso oyo ezokokomisa biso bandoki yango papa alobaki ke très simple tosengana bolimisi yango papa maya topesi bino nzela nakomba tata mwana mpe tata molimo centre papa merci mingi ndenge opesi biso maloba mpona histoire d'abord ya kimiala oyo papa Simon Kimbangu akendeki kokanga bandoki mpe lisolo ya kotala basite na 1989 ndenge ezalaka tokobanda papa na lisolo ya kimiala fo topesa mwa histoire ndenge nini likambo wana eyelaki papa Simon Kimbangu akomaki koteya ndenge toyebi na histoire papa Simon Kimbangu azalaki d'abord protestant azalaki baptisé na Gombelu Tete après baptême na ye papa Simon Kimbangu akomaki kosambela na Lukengo esika poste ya ba protestant ezalaki awa na kati ya nkambe ezalaki mboka muke na ntango wana eza kobengama Mbanza Mbola awa église ezalaki te ntango nyonso bazokende kosangana na Lukengo mpona kosambela po kuna nde ndako ya nzambe ya protestant ezalaki poste mais ntango mikolo epusani awa na nkamba bayaki komona ke kokendaka kosambela tongo nyonso na Lukengo ekomelaki bango mwa pasi yango basengaki na mission ya vula
esika ba pasteur ya minene bazalaki ba Jennings basengaki soki moyen ezali bafongola sous-poste awa na Nkamba po bazwa tangu ya kosambelaka awa na Nkamba na ba jour ordinaire ba jour a misala dimanche nde bakesangana na poste kuna na Lukengo nde likambo wana bayaki kopesela ngo nzela bafongolaki sous-poste awa na Nkamba po babanda kosambela mais bazalaki na difficulté parce que motei azalaki te motei oyo fateya fauta d'abord na Lukengo yango na mboka basanganaki basengaki ke soki moyen zali papa Simon Kimbangu akoma motei parce que bamonaki ke papa Simon Kimbangu azalaki na bwania azalaki na mayele azako limbola likambo nzambe kitoko nde demande na bango pe bayaki kondima yango papa Simon Kimbangu bayaki kokomisa ye motei na mikolo oya musala ba jour ordinaire babandaki kosambela awa na Nkamba mukolo ya lumingo bango nyonso bake na Lukengo esika poste ezalaki ndenge kaka papa outi kolobango papa Simon Kimbangu tanga zui mukumba ya koteya na matei na ye tangu nyonso abandaki koinsiste na likambo ya kotika bizaleli ya mabe surtout likambo ya kindoki likambo ya kisi makambo wana papa Simon Kimbangu chaque fois na matei na ye abandaki koteya yango totika mabe totika bizaleli ya mabe bizaleli ya butu ya kosala batu mabe ya konyokola batu na kindoki matei wana papa Simon Kimbangu azako teya nzoka nde bandoki oyo bazalaki awa bazako sepela na ngote babandi kokende koyima yima ndenge nini ye Kimbangu akomi kaka koteyi la makambo na biso ya kindoki makambo na biso ya butu bakomaki kosala ba front commun lokola matei wana pe esukaki kaka awa na Nkamba te potangu mikolo ya yenga soki bakesambela na Lukengo par moment papa Simon Kimbangu baza kopesa pe matei wana pe akena ngoti kuna matei ya kotika bizaleli ya mabe ya kotika kindoki ya kotika kolia batu alors bandoki nyonso banda awa na Nkamba na oyo bazalaki nzinga oyo bayokaki matei wana bazako sepela te babandi kosala front commun babandi koloba ye Kimbangu azolakisa nini ye mutukutu biso nde batu tokesenga pa koma motei sikoyo abandi komonela biso makambo na biso oyo tosalaka na butu yango azoya koteyela nde basalaki front commun bakomi kokoma ba ibu chaque butu awa na Nkamba mboka mobimba ba ibu butu mobimba feloba po ba intimide po babangisa papa Simon Kimbangu po papa Simon Kimbangu atika bango tranquille na makambo na bango oyo babandaki kosala moi commentaire endoki pe lokola monaka musika bandaki déjà komona ke papa Simon Kimbangu aza molimo makasi donc babengisaki même bandoki oyo bazalaki musika oya makasi ba 12 malin bayaki po baya komeka papa Simon Kimbangu nde papa Simon Kimbangu alakisaki bango
ke ye aza molimo na ndenge akangaki bango na ndenge bamonanaki na misu ya bato bamonanaki mpwasa na ndenge bapanzanaki bakenda mutu na mutu akenda na esika na ye ndenge papa Mfuma Mbanza uti koloba ba oyo batikalaki awa bazalaki na pasi parce que lokola bamonanaki bayebanaki tango nyonso na kati ya famille likambo eza kozala babandaki kolakisa bango misapi soki kaka mutu abeli ou bien alinga kufa faut balakise mosapi parce que bayebi ke bango nde bato bamonanaka na kimiala papa histoire ya kimiala eza nde ndenge wana mpona histoire ya basite ya 89 tokopesa malobe pa ya Mbuta Pepe parce que ye nde mutu azalaka dirigeant à l'époque ye nde mutu apesaka biyano epai ya papa ye mutu akopesa biso histoire wana ndenge ezalaka. Merci beaucoup totelemi wana na komba tata mwana pe Molimo Santo. Okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci à papa ndenge bopesi biso nzela toko akoloba oyo ezalaka na 89 atina bilembo ya solo biso bana zunga tokora la Jax tozalaka esika moko na papa Kulutu na résidence na ye tozaki na devoir chaque pourquoi il faut que nous yemba et si capé tozala kozwela ba programme ya misala akotuna biso lobi bokokende wapi toyebisi ke lobi toza na musala boye boye 0 soki beti biso nyonso tokoti na résidence na salon na ye tosali libondeli ya 0 heure ensemble na ye après tobimi tokela lobi na tongo soki tokoti église toye liboso wana toyembi ndenge totoloba atuni programme tokosalela pendant la journée toyebisi. Alors programme epesamaki awa na Mbanza papa Mfuma Ndongo apesaki programme pour ete papa Bobe na papa Kumpenda bazwa programme ya kolakisa basite to bisika papa Sinoki Mbangu asalaki makamusi. Alors biso déjà Mfuma Mbanza apesaki biso programme tokende na mpango kuna na mpango tozaki na misala mibale kosilisa mwa loso etikalaka kokata yango après kokata loso ndi tokende na café kolongola matiti. Alors jour oyo baproclamaki mpona kovisite basite biso mpe batiaki biso na programme ya jour wana. Alors na pokwa Mfuma Mbanza abanda koya mingi kuna na résidence komonana na yaya na ye biso mpe na pokwa wana tobanda koyemba mikolo nyonso. Alors Mfuma Mbanza ngai nakendeki mpona kende oyebisa ye papa bapesi programme na Mbanza balobi lobi journal lobi biso banso tokende otala basite
tokondo tala bisika nyonso oyo papa Simon Kimbangu asalaka makamusi. Alors journée ya mpangu papa et baby wana peut-être toko changer mokolo mususu. Papa Mfuma Mbanza lobi ikamute. Alors na poko wana tango ayaki sikoyo kotala yaya na ye nde bakotaki na ndako. Tamba koti na ndako biso zozo yemba libanda bawumelaki basololi esili. Papa tango abimi ngai nake ko rappeler tango sikonga nazo rappeler or que déjà pe papa Mfuma Mbanza na kata ndako tango basololaki a flashaki déjà le kamango pa ya papa Kulutu ke lobi bana zunga ba pesi programme na Mbanza bazoko nutala ba site. Le programme ya mpangu tokoluka mukolo mususu. Papa Kulutu malamoko alobi bakende kotala ba site lobi bango il faut bakende musala na mpango makambo kotala ba site etali bango te. Soki bakozala na posa kotala ba site mukolo oyo ngai na kobongisa ngamoko na kolakisa bango. Atuni biso bino programme na bino eza ndenge nini to répéter kaka ndenge programme yango o bapesaki na ndako ya Nzambe. Alobi te lobi il faut bokende musala makambo ba site wana etali bino te. Siko banani bato baza na programme po bakende olakisa ba site biso to lobi papa Bobe na papa Kumpenda. Alobi oh siko na papa Bobe na bino nani akoki kolakisa moninga ba site. Biso to lobi ke papa ezali biso. Alobi alors lobi bokende kotala ba site te mais bokende musala na mpango. Oyoki ingeta papa tokendaka mpango tokomi na mpango tosilisi loso oyo etikala kuna. Après tokoti na programme ya café po tozali kovanda kuna na mpango. So toke musala tokolala na mpango. Tant toke na programme ya café tosali ti tosilisi je crois biso na bosanité ezalaka samedi. Tango tosilisi mbala moko biso no tosangani tokena libanga. Libanga oyo eza na katikati wana tomati na libanga wana tobandi koyemba. Toyembaka mingi animation ezalaka makasi. Après tokiti kozonga na mboka itozwaki programme tozongaki awa na Mbanza. Papa programme na biso to programme ya basite ezalaki bongo. Soki ngai nakoki kobosa na likambo baninga bazali awa. Merci papa tokobakisa kaka mwa likambo oyo emonanaki ya kokamwa parce que na 89 wana biso tozalaki bana classe. Biso bana classe batiaki biso pe na programme ya kotala basite. Mais tango tozokende kotala basite papa Bobe azokende kolakisa biso toza kotikala na posa parce que ya fois tozokoma pena esika likambo yango esalamela te na mosika kaka totelemi balakisi biso neti na kaya Zumbu ya Kela
totelemaka kota Belgique bana classe balakisi biso zamba wana esika nde papa Simon Kimbangu azwilaka mvala luleno. Metangu programme ya Zunga eye kosalama pona kotala ba site wana site neti ya Zumbu dia Kela bambuta balingaki pena tokoma na esika wana papa Simon Kimbangu azwilaka mvala mesika ngo ezomonana te ezoyebana susu pena te. Bato Lukengo bazalaki na chasse bakendeki chasse na bazamba oyo eza kuna mwa musika balandi nyama moko babeti ye masasi me nyama ngo akufi sur place te abandi kokima bambwa bazolanda ye ti bambwa bakekanga ye juste na zamba wana oyo papa Simon Kimbangu azwilaka mvala luleno bambwa tango bazoganga wana batu pe bazoya bazolanda na ba chasseur na batu oyo tokende kotala ba site et curieusement na kati ya chasse wana l'un des témoins mutu moko oyo azalaki témoin tango papa Simon Kimbangu akende kozwa mvala azalaki pe tata Diyombo musilukengo nde tango bakomi wana esika nyama akendeki kokufela bokoma nano wana esika bambwa bazoganga nde tango bakomi wana nde tata Diyombo ase rappele tango amoni souche oyo etikala alobi me justement esika tokatelaka mvoala yango nde esika wana eyebanaka ndenge wana batu nyonso toke pena tokomi na esika wana ya Zumbu dia Kela place papa Simon Kimbangu azwilaka mvoala. Donc likambo wana papa ezalaki pena ya kokamwa parce que na 89 tango papa Bobé balakisaki na musika kaka ke zamba wana esika nde papa Simon Kimbangu azwilaka mvala luleno me na mukolo wana nde mukolo yebanaki emonanaki penda esika oyo papa Simon Kimbangu akatelaka mvala. Papa précision tolingaki topesa yango wana po likambo wana ezalaki likambo ya kokamwa makasi. Précision tolingaki topesa yango wana papa tosilisi boye na komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Merci beaucoup. Moko azawana zolinga koloba peut-être au PC micro. Merci papa na ndenge bopesi biso maloba. Tolingi to fongola mwa brèche muke parce que biso tokutaka papa Diyombo. Mukolo mosusu parce que papa Diyombo azaki témoin na mukolo bakenaki ko kata mvoala lulendo. Nde histoire o ngana koloba ezali ya papa Diyombo mutaza ko raconter biso parce que biso tozaki na génération na yete. Alobi na biso boy mukolo bakenda ko kata mvoala lulendo bazalaki bango misato papa Simon Kimbangu yemoko papa Diyombo na tata Musole bango nyonso mboka Lukengo eye kosala ke bango bayebaki programme ya papa Simon Kimbangu te amemi bango ka lokola bazala ba témoin sans ke bayeba likambo nini bazali kokende kosala kuna na Zumbu dia Kela ezalaki na zamba banana ezalaki pe kozala mingi kuna banana o ya zamba mukolo wana memi bango siko nzela ezalaki bokoya nzela balabala ti tango soko komi juste esika batongi hôpital ya Kimambu nzela ezalaki kokitela wana place wana ezalaki oyo tobenga akanga esika matite ebimaka te bakei papa Simon Kimbangu akati mvala lulendo bamoni yango kaka nzete bayebaki te contenu nango bazwi banana babandi koya kozonga wazozonga lokola papa Diyombo azaki leki ya bango nyonso
yende mutu amemaki koli ya banana wana bakomi wana parce que bayebaki eta tokende kuna tokokuta kaka banana baprevoir bambeli na bango bamachete bango bako ekoservir bango bauti kuna bakomi place ya hôpital ya Kimambo. Le moment kaka bavandi papa Diombo parce que yele qu'il faut servir mikolo akati kati banana kaka tango bani babanda bamoni mupepe makasi yeye yeningisi bangu popopopopo papa Diombo na papa Musole bakoye vanu baza komi yebate nzoka ande tango wana kolo Yesu aye ko visiter bango aye ko encourager papa Simon Kimbangu parce que toyebi malamu ke papa Simon Kimbangu na ibandeli musalo azaki kolinga yango te ti akimaki kisasa azongaki etango azongi nde bandi kondima siko kosala musala akina kokata mvala lulendo place wana mupepe makasi ezwaki bango tamolai ti papa Simon Kimbangu na kolo Yesu basisi ko solo na ndenge babongisaki na ndenge na bango bayebite e ko sala ke papa Simon Kimbangu alamusi papa Musole na papa Diombo batuni melika munini yeyeli biso mupepe wo ya nini abi bobanga te kolo Yesu mutaye ko pesa nga encouragement abi na sala musala na yi kolo Yesu kolo Yesu sala kandenge nini mais au sali biso boye ndenge ni falo tika biso to mona biso kolo Yesu to yo gaga kolo Yesu sala kandenge ni abiro ozala nguya ko yamba yete to ko mona yete to vanda kaka basilisi kolia banana na bango bazongi na nzela bakomi place ya Belgique tant bakomi place ya Belgique bavandi na bango misato basali neti cercle boy papa Simon Kimbangu azobongisa aza kwa mélanger nzete wana azwaki wana nzoka ne mvala lulendo kaka ne bazaki wana abongisi yango selon papa Diombo alobi na biso azui mwa kitendi moko atiango kuna mutu oyo lelo tozomona tango biso toza kosala mwa ba analyse tomoni fagnon na ba drapeau tomona ka suka soki présence ya mokonzi abule ezawana fagnon ezali abi tangu kaka silisi kokanga eloko wana kitendi kina bolaka mandisa kaka kanga buto mona kaka selo explica kondiga zakiwa buto mona kaka peve yitu kutuzakula tupaka mani peve kasi kisa yanga kunja tangu totelama kadi bavwando to kala kiti bukula to mona pesi ba utuzaka zakama ndenge tomonaka kaka kamera oyo ezaka ematanga drone wana ye moko azomatisa yango soki asali boye ekei azongisa yango boye amatisa yango boye akitisa yango boye wana bango nde bakotaki deja en extase azosala baexercice nyonso bango ozotala me moya kosima ngo ezalaki te alobi na bango ntango asilisi alobi instruction formelle oyo bomoni boloba na mutu te komeka koloba na mutu te soki mutu kaka yebisi mutu mosusu etali ye okokufa likambo wana talaka kobanga ya bakolo na ntango wana soki biso lelo mbele todevoila secret parce que biso ozalaka na secret te likambo wana papa Diombo abatela yango papa Simon Kimbangu atiki biso na nzoto papa Musole akufi yende atikalaki likambo wana eyaki kobima ndenge nini koko na biso moko azaki kovanda na Kisasa memboka na Lukengo koko Nzuzi mobali na ye papa David Tulomba ya Ngombe Kinsuka Nzambe asungaki papa David azui pension tala ba pension ya kala mwa ifuti ya malamu papa wana lobi biso bapesa biso instruction mbati Kinshasa mbati kuwata donc zala na pantalon ya Kisasa tonga pe zala pe na pantalon na mboka
eye kosalaki azwaki likanisi atonga ndako na ntango nyonso azoya awa aleka komelaka na ndako ya kulutu na ye papa lutulu ebongi azala epai na ye nde kotonga batongaki ndako kasi ndako wana oyo ezalaki na kimambu ezalaki ndako ya bevenement fondation ezalaki na problème te kasi ntango bakomaki na niveau élévation nde ngambo ebandi bakotonga bien bakotonga babrike ya nsima bazotonga mpe na nsima soki mason atikali kotonga mire boye ake na ye lobi ntango bakoya mire etengamaki soit ke bakoreprendre yango ou bien peut-être bakoluka mba batiango bakale ndako wana etongamaki na pasi ezwaki badepense mingi bato kutu bango bazotongisa ndako bakanisaki peut-être famille kuna lokengo balingaka te ke batonga esika wana basala bavandela makambo yango mbala na mbala kasi lokola likambo yango bayebelaki yango ntina te mokolo batongaki ndako batiango batole mopepe makasi esalaki ndako na toiture na bamiri nyonso ekweya nyonso ekweya écroulé esalaki ke mamango mpe na tata bakutanaki na likambo yango awa nde mama akei kolela na famille na ye makambo nini bosalaka ngai nini nasalaka bino mabe bakei kolela kuna mpa mokonzi ya mboka chef de famille mpe kaka ye moko mokonzi ya mboka bato mpe baye kotonda na wana me makambo nini na bino mpe yango kindoki ya ndenge nini bozala yango moto azosala malamu boye tala kowuta ngombe nsuka ti lukengo na katikati wana ata ndako moko ezalaki kozala te mabe nini azosala nsima nango nde papa Diyombo aye kose rapele na oyo touti koloba wana oyo ekwelaki bango mokolo wana nde sika wana ntango baliaki banana nde baye kocomprendre ke esali boye eteni oyo parti oyo mutu ameka kotonga te tikino bango moko bapapa bakobongisa programme ona esika wana bisika oyo tozali kolobela basite ezali ya lelo te biso bakolisi biso na makambo wana ezala kuna na batadi ya bisika boye ta bisika bazaki koloba na biso na bomwana na biso esika oyo likambo boye esalamaki esika boye likambo ezalaki awa bandako ekotongama mindele ndako ya mindele kozala ngai koko ntango ezoloba na Belgique ndako ya mindele kozala na zamba kuna zokamwa ndako nini mindele nini akoya kotonga zamba lelo tozokamwa Belgique c'est vrai koko azaki vraiment inspiré akolobaki mindele bakoya kotonga donc vraiment moi commentaire moketo bakisi wana mpona likambo oyo etali basite tokoli nango bazalaki koloba na biso wuta bomwana ke place boye likambo lika place boye yango wana baloba na biso totonga bitongela te tokende mbango ya kotonga te fozelaka liboso ya programme ya lingomba soki lingomba alobi awa tonga soki alobi longwana luzela otia tembe te oye papa na sisi na komba tata mwa pe tata mwa santo amen. Merci bandeko ya Jacques bango nyonso batandami wana po bango bazalaka na biso elongo na 5 mois okoki kozonga na bino. Merci. Mama na likambo oyo tozali kolobela mingi awa oyo libula ya mabe ya kindoki oyo koko Adam na mama Eve bazwaka na nioka oyo Lucifer akotaka na nioka. Kaka na 5 mois wana en conclusion papa mfuma longo aki koloba boye lelo oyo tozwi libino ba exemple mingi ndenge nini bandoki kindoki sika solo mokili mobimba eyebi ete wana papa jengenda loloba
toye kofanda awa na nkamba likambo nini tozali kosala awa na nkamba bafilatire ya ndenge na ndenge kotinda bato ya leta basala infiltration bakota matei bapapa baza kopesa nini kolongola kaka likambo ya mabe ya kindoki ntango baza koloba wana ke likambo nini bake kofandela na nkamba makambo nini eza koleka kuna bamisusu babandi koloba ete bakoki bandimi te bilobaloba ya bato ndenge eza komonana lelo oyo bilobaloba ya bato moni pouvoir na bango esili bake kobomba na mboka na bango yango bafani na nkamba mwai babima ezali te solo lokola yibanaki te mokolo ndi bapapa bakopito kobimawa na biso moko mpe bandimi koyima ekotaki mingi bazokende kosenga papa nayika na pantalon moko nayika na chemise moko papa mfumu alonga azoloba bino bozoyeba te likambo toza kobongisa awa boza na bandeko soki outaki Kinshasa kende na foni bengisa bilamba kuna pe masengeni ya mabe eza kokota surtout omboka Kinshasa tala tata na bino akimi bino zina ndeko na ye papa kisoloke bako kofana na bango na nkamba siko mama mikala pe aza na ye kuna na nkamba nani wakende kuza mapambo liboyi biso pe na kondima kozomona tozoko pota papa mfuma longo abana biso nyonso toyebi na mokolo wana alobaka ete nazomona motema pasi mpo bandimi mosusu awa biso tobimi Kinshasa bazokokota na bisika oyo osengeli te mpona nini mpasi eleki mingi oyo bazali bandimi na biso kasi bakomi na bango babikudi bazokobendaka bandimi na kati ya ndako na ye akomi kosala mabondeli bakomi kosala babeko mpona kosalisa bato donc likambo wana ndenge papa alobelaki eza mpe na kati na bible mbe na mokolo wana papa mfumu alongo papa lenge ndako ntima apesaka ordre eke tokoki kondima te eke bandimi tokoma na bapoint wana yango apesaka ordre na bapaster abengisaka bango awa Kinshasa, Brazza, Angola baya kozwa mitindo ndenge nini bakokotisa soirée na baparoisse mpe na mokolo wana ntango bango baye apesi bango ndingisa ete awa bozali kokende boregroupe bandimi na baparoisse donc bino bapaster tolingi lisusu te osalisa na ndako na yo obanda okende mobembo topesi bino grand devoir bano bapaster bofongola basoire na baparoisse bofongola soire na baparoisse tolingi lisusu te botambola botika bandimi mondimi oyo aza na posa ya lisalisi biso tozali te aya epai ya yo paster makambo nyonso mondimi aza nango posa apesa yo kasi attention nguya oyo nalatisi bino ezala te ya liboso likambo ya ntubela bokoyoka bato bakoya kotubela makambo ya ndenge na ndenge ayokozwa kuta exemple alobi ke lelo oyo ngai yangenda soki nalobi ke koya lisusu te mpo oza ndoki bino bandimi estce bolinga moto ndenge wana qualification ndoki bino bosalela yango te
topesi bino nguya wana awa topesi nguya boye bino oyo bapesi bino nguya te oyo bozalaki oza nanu na yo mutei okozala mpe pasteur mais soki okoka te ya koencadre bandimi tokoki kopesa yo pouvoir wana te tokoki kopesa pouvoir wana te parce que sikoyo bokomi eke fona koma pasteur po ete nabanda kopesa mbote na bandimi po ete nabanda ko po ete bandimi bayeba ete ngai naza boye wana obebisi kosala teke okende na lingomba na bandimi opesa mokonzi ntaba po ete ozwa pouvoir wana ndenge nazoyeba boye bayibi likambo wana kasete wana bazolanda biso malamu donc mama na likambo mpona nini bapapa basalaki ndenge wana kobungisa bandimi te bakende na babikudi te bakende na banganga te mais likambo kende na pasteur oyo topesi nguya kotambusa basoire esika wana bapasteur batunaka papa sikoyo nguya wana opesi biso ti tango nini soire ekoki kosila oyo bapapa elebe bazalaka na tango wana boyebi réponse oyo bopesaka nayebi te papa elebe soki okoki koleka objectif kokende kosenga bolimsi ya Adam na Eve oyo tango wana tozokokanisa ekozalela ndenge nini bolimisi yango ya Adam na Eve donc tokanisa kaka nzembo sumuli afuila mfumu wetu Yesu Kristo bana batekela kabalomba ndemvoko beto kutubabakananga papa elebi merci papa ndenge ndingisa ozwaki pa ya papa nesika wana tolimisa biso otozokende musika me na etinda ya ye moko papa mfumu alongo objectif kaka po toza kososola te mpona nini ndenge nini papa alobi ete tosenga na bolimisi tozokokanisa bolimisi yango eza ndenge nini bamisusu si tosenganaki bolimisi bon nazwa yo problème boyebe wana lelo esili kasi na motema eloko moko te eza boye te parce oyo okanelaka moninga olingi kaka fo osalela yango kaka bamisusu tokosenga bolimisi soki bonane mpe eleki nango mpe kaka likambo yango nazaka na kati ya motema eza boye te yango papa azokosenga explication na explication oui papa na kombo na tata mwana tata molomo centre papa merci na maloba epesameli ngai likambo ya kosenga bolimbisi awa ebandaki awa papa alobelaki yango malamu alobi tolongola basapato tolongola mauvais héritage tolongola emballage ntango azali korepete mauvais héritage emballage tolongola makambo wana nyonso tu ya solo bato mingi babandaki kotuna héritage yango nini emballage yango nini tokolongola eloko nini na ntango wana mpe bambuta mosusu bakei kotuna papa balobi papa
biso tokolongola o biso tozali na yango soki biso tolongoli yango tokokoma lokola bana mike soko biso tokomi bana mike tango biso tokozonga kuna bakobana koseka biso papa lobi mpona kokota na bokonzi na likolo malamu ozala mwana moke bolongola kaka héritage bolongola kaka emballage bolongola kaka biloko oyo nyonso to bino bozali nango te papa tomoni soki kaka tokomi pene na makambo wana ekozala lobi yo ndo oyebisi biso bongo nde tolongoli yango papa alobi te mokolo oyebani te kasi bolongola kaka azali koinsiste makasi na likambo oyo etali mauvais héritage moke te bamosusu babani kaka na koyimayima wana papa biso tomoni te mingi mpe balongolaki yango te mingi mpe ale kozonga mpe na Kinshasa kaka ndenge bango basalaki na biloko na bango wana basapatu baemballage bamauvais héritage kozonga na Kinshasa kaka ndenge bango basalaki bachange te likambo wana ye komonana vraiment pasi mpenza papa Kimbangu asilikaki makasi mpenza ntango ye asiliki makasi papa alobi bon nga namoni likambo mosusu akosala ezali te tokenda directement na laiswa ezalaki le 29 juillet na 1989 wana papa le 29 juillet mokolo oyo ezalaki mokolo papa asopaki makila na ye papa bango misato ezala papa Kulutu ezala papa Mfuma Mbanza ezala papa Mfuma Longo bango bakotaki mabondeli te mokolo le 29 juillet bazalaki na bango na mabondeli oyo ya bango moko na ndenge na bango na esika na bango mokolo yango ale papa asilikaki makasi alobi nga namoni tokende ka na laiswa tokende directement parce que yo lobi bolongola sapato bolongola emballage bolongola mauvais héritage bato wana balongoli yango te sika boye bazongeli kaka na likambo na bango ndenge bango bazalaki na Kinshasa. Alors dans ce cas là ngai nazokende directement na laiswa yango wana mpe papa na ntango wana na periode wana nzembo ebimaki ya pitié nzembo ezalaki pitié 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 penza pitié 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 te ale ye kokoma ntango ye kokoma na 12 heures wana ba 14 heures papa Kimbangu alobi bon sika boto kosala nini ayokeli bapapa abi tokosala ndenge nini alobi bon papa tekela biso mwa ntango tuteya nano bato nde likambo oyo nkolo Yesu alobaki ete nkolo elanga alingai kokata kasi babondelaki ye kokata nano nzete te zela nano tikela biso totia nano fumier te ale soko eboti te yo okoya yango wana ti mokolo mwa lelo biso tokomi na periode oyo bino bozali kotia fumier po na nini po mbongwana ebongwana yango wana tozali koya komona merci mingi soirée yango wana nde epesamelaki ndenge kaka yo lobi na bapaster nyonso to babana lisusu koteya babana lisusu kotobela bato kotobisa bato te toye kolata sak ntango biso toye kolata sak yango wana emonanaki ke ya solo papa Dialonga na Kiangali ye nde moto abimisaki likambo wana bon nzete soko ekwei na mokolo moko wana te mayebe kobima mayebe koya kobima plus tard ekomama na Apocalypse pardon
Daniel chapitre 7, verset 12. Prolongation, c'est-à-dire les clameaux, makamou surtout et s'il kasi bapesi prolongation jusqu'à une date déterminée. Tango bolimi se sengani